Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut. Salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Il dépend de la air beaucoup yamba vidéo na biso. Naba ndaku nabino, naba poste téléviseur nabino. Alors, ezanga wabino BBC Mpoi TV, la grande famille. Kota aimer partager, ceux qui zamba la liboso, s'abonner et que ça vraiment biso bien makasi. Voilà, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Famille Libota, shalom. Les Péchalov, bah bonjour, bah bonsoir. Et voilà. Famille Libota, je vous aime. Les Péchalov, on est ensemble, je vous aime. La Chine, toujours. Voilà. Bandeko Bogoloba, Mama BBC Nini Kaka. Yes, tout jali. Tolanda nanu audio oyo. Tolanda audio oyo. Comme ça, nazongi labino. Parce que si tu luba kaka ya kuluba, peut-être vous comprendre bisoté. Bozila natila bino lokomoko awa, vous allez vite comprendre. Makambango jali nini. Oh mon Dieu, mon roi. Hey! Baki paka balandila ka vie ya ex camarade boye, ya ex copine boye te, hein? Franchement. Comme l'abandonnage, il y a Bibi et la table de Robandela. On a comme un bon, on a fait foutre. Mais on a Bandeko Bolandi bagag to lobango eza théâtre te bagag ekomi inspiration eloko bomoni kuna kaka pa bino bolobi bosalango gag biso nyonso toyebi Ursule Péchanga Black Lane la suprême mutu atika hydroquinone na défaut mutu atika pe ex copine na défaut soki vraiment Ursule Péchanga achaka pe Mama Loketo ka wana to ngento loba eloko mususu mais Mama Loketo aza na problème sérieux na bomoi na ye tango alobi makambo ya BBL oyo biso nyonso toyebi ke non Ursule Péchanga asaleli taille et puis taille na eko lelo na répondre kutu ata batu 2-3 balobi Mama BBC Ursule BBL na ye penza ezui BBL ne penza eraté te. Bandeko, vous savez eloko boloba BBL quand ndenge eza na facilité à koloba BBL. Est-ce que Ursule Péchanga abimaki ayeko yebisa bino keno asaki BBL? Ursule Péchanga alobimaki ayeko koloba keno asalaki BBL. Bolongola ba photo wana, c'est-à-dire que non ndenge oza wana ozana kimia te. Bandeko, je crois bolandi gag o basali tango to loba keno alobi makambo ya BBL tokomona nani parce que na minute au présentement awa muto sa saleli taille kitoko eza Ursule Péchanga. C'est-à-dire que non Mama Loketo azana kimia te. Donc vi na eko avandaka azaka na ba fenêtre azo vérifier. Akene na page ya Ursule Péchanga mabe, akene na Poutine mabe. Donc aolandela ba vie ya baninga.
siko bokoloba nani mabe nani oyo azo provoquer bato nani azo banda na mabe po ya koloba keno BBL biso nyonso toyebi oyo bazosala tokoki mpe koloba mpe nani Cardozo mpe asaleli taille siko congolais aza na problème moko boye complexe moto esalaka nini esalaka keno complexe nani congolais abima ya koloba di n'importe quoi mama oyebi ki ennemi ko soki bobebana na moto nga nalobaka nzambe merci nga soki deja ba ex copine nanga ba ex camarade nanga soki deja tobebana ya keno babay eza babay suwe nanga kutu kozala keno na banzela nanga namona yo te soki nayebi keno nzela oyo yo fréquentaka ngo na oleka ngo te mpo ani namona te na yoko pe te na ndenge mpe ya mabe te bomoni soki oza deja oza na ex moko boye ex copine bosola esu te olandela vie na ye c'est-à-dire que nous allons en prison sans pour autant les savoir naye komona ke non si la zana prison moko pas comme possible aboma relation oyo tango sali ozo beta biloko wana ya BBL n'oublie pas que non Cardozo pe a saleli taille a jouaka pa na yo c'est-à-dire que non boza na communication ya bien na Cardozo aboma relation parce que na minute on a artiste comédienne ba oyo ba saleli taille Irsile Péchanga kitoko donc taille yango pe simbi atata ngozaki munene kitoko o pe lisusu canon parce que olio ndimelo ko wana ya muninga oyo ko memela ngo ke no BBL yo memaki ye ake ko sala BBL si là elle a un problème sérieux hein? Carrière na ye na mona ke no a aussi la na souffle po azomi pesa kimia te azomi pesa kimia te na ndenge nini kolandela ba vie ya ba ex copine na ye tolobaka pe ke no so ozolandela vie ya ex na yo trop c'est-à-dire que non olelaka ye trop sikoyo efandeli na yo mabe nde ozanga moyen sikoyo ya kosala nini ya ozala na ye ti lelo aboma relation biso tokoya tokoloba ke non Irsile Péchanga mais totali pe kuna Cardozo pe taille pe efandi mais tu as une bonne relation avec Cardozo o planter eloko nini et pas Cardozo pe tolanda donc ovandi penza bobina corriger nzambe na sala nga yende rata mpandi moko penza ba yango bakomo ma photo bacha bana mwana na photo ngo zotia biloko wana komaka ba ordonnance ya BBL la table ngo bandela ngala koma ba mbongo na zo futa bino pena nzambe asali yo mutu boye nzambe asali yo bite na ngina corriger nzambe corriger siko na ya ko boza mko mako sa BBL maboko comme mlo mi coucher bo ba choix donc ovandi penza bobina corriger nzambe na sala nga yende rata mpandi moko sikoyo mutu aza plus na inspiration kaka ya mafinga mutu aza kaka na plus na inspiration ya mokeri nde eloko ezolekelanga asalelaka BBL asalisaka BBL pardon asalisaka BBL te mais ma chérie luka kimia Bijou la reine abimisa déjà awa soit disant que non makolo na yo ezalaka soki ya soso libumundiki la mama na makolo pe bazo kene kotuba soki nini yango ba ochuba kuna makolo ekomi ata ya mutu parce que ozata na eloko moko te oyo kokakola Irsile na munene na ye na muke na ye déjà Irsile azalaka canon oyo moko oza consciente ya combien bande ko apprécier Irsile Péchanga ou encore ningo apprécier kaye c'est-à-dire ozo sala nyonso oyo ezaka ba moquerie moko ya koloba kenon manque à faire yo moko ozomi kotisi na prison ya kolandelaka vie ya ex copine na yo mais ekozala jour nini Irsile Péchanga ajouaka ne shooter ko jouer à mbala moko mais aza vraiment sur scène lokola kalate mais la dame elle est à féliciter toyoka jamais ko calculer
yo akalkulaka yo te. Sikoyo yo na ba filme na yo ozangi kimia okomi ko calculer sikoyo. C'est-à-dire que non na minute oyo to s'attendre ya koloba ke non lokola inspiration eza te et si les a isute pe ezala te. C'est-à-dire que non Irsil Péchang ou encore Poutine ba ozaba inspiration na ye. Et mingi na nini na ba gag. Pour alakisi vraiment makasi ne na gag. La grande famille, beau aimer, beau partager tout solo là. Bandeko BBL. Eze loko moko ya koloba keno. Oloke ko salisa BBL, oki osala sport, il y a de thé, eza na ba ti. O ezo muta oki ko mela, a kondisi libumu, eza na ba thé, o meli e kondisi o pe nzoto, eza. Ba thé naturel. Bate bio ya bakasa penza eza. C'est juste nous les Congolais toza limité na ba makambo ebele. Nous les Congolais toza limité na makambo ebele. Irsil Péchanga na munene ne wana wi akomaki munene makasi mais sala ki kitoko. Botala siko ata ndenge akondi toujours canon. Siko botala siko yo nanu bozwa pe siko yo tozwa siko mama loketo akomi munene donc azui vraiment azui penza ke non nous autres penze efungwami munene akoma ndeni mabe makasi défaut kolinga ate olobe ya babiloko mususu omitadi te. Pourtant ozwa koloba makambo ya BBL c'est comme si ozobisa bato mususu baya ke non bijo aloba nini babanda ko rappeler peut-être formation na yo physique, formation physique na yo. Ngai ne naza boy, période moko na yaka munene. Mais naza ya okita. Naza vraiment ya okita. Otali penza muto okyo loba peke no na sali si penza ata BBL ango. Nini na gérer kaka. Ezaka BBL tende okyo ba sport eza ba teza. Bastis eze belé. Il suffit qu'on respecte. Bastis wana o respecte ndenge akolia o bongisa nzoto no bien. Boye bisanga siko ke non peut-être Irsil Péchanga ngazaki nzoto mike akesiko asali aye munene ya ke non a forcer aye munene. Po bakisa ko ya munene peza. Bolo banini. C'est-à-dire que non si la zana kimia te. Si la nenge carrière n'est qu'au si là, on a toujours prisonnière, il y a vie à Irsil Péchanga na ya Poutine. Tu vois tout le banine. Photo kwa chakula mwanananga photo nengo zote ya biloko wana. Kuma ba ordonnance ya BBL la table ngobandela. Mwana ko mabambo na zo futa bino bozo kuna nzambe bona bino pena nzambe asali yo mutu boye. Nzambe asali bite na ngina corriger nzambe. Corriger. Siko nani ato. Boza mko mako sa BBL maboko comme mlo mikushe boye. Ba choix. Donc on vandi penza bo bina corriger nzambe na sala ngaba. Ya yende rata mpandi moko penza ba. Ya mama ko kama photo kwa chakula mwanananga photo nengo zote ya biloko wana. Bozola de la grande famille. Tokoloba nini. O eza théâtre, eza gag, eza mbwakela, eza nini. Soi-disant, pomba ya scène. Soi-disant, yenda za au-dessus. Mais tu n'es pas à l'aise. Oza prisonnière ya vie ya ba ex-copine na yo. Donc automatiquement bah tu vas considérer peut-être que Irsil Péchanga ça il a qui BBL. Irsil Péchanga aza star. Azana compte à rendre moutouté sur les réseaux sociaux voire même na communauté.
naza na sœur moko boye sur TikTok na landaka mingi asalisaka ka ba astuce kaka ya kokonda na sport ebele nana ebite ke non ici pechanga salaka sport. Vous savez le problème c'est quoi? Bazo souffrir pour na Irsil Pechanga. Pour mou pecha aza muto matalana te. Yango bo mo soki zaki ke non Irsil Pechanga zaki pe muto matalana mbele bato basila ma balobaka na bango te. Skolo ko aza muto matalana te nde bazo vérifier bazo na ba torche ba oluka. Franchement Irsil Pechanga pe aza muto moko ya ko féliciter franchement. Muto asila mais a mata miniature mama natika komona te muto asila a mata miniature bota sikoti ex copine ya Irsil Pechanga na bagatolo babongo sikoto lobani to sola na bandeko na kitsa kutu na voix tango so loba ke no BBL boy a ciblé nani ou encore so s'attendre nini. Ezalaka BBL te mu pecha kano kano makolo tonda kano, c'est-à-dire que non malgré bo solola te yo kimi ezate eza pasi tolanda na siko na ba commentaire bato balobi nini siko Irsil Pechanga asalisaki BBL bato baotuna siko mpesha asalaki BBL bandeko na point wana ngana koloba kutu eloko moko te ya koloba Irsil Pechanga asalisaki BBL to asalisaki BBL te aza na compte à rendre na mutu te. Et puis BBL ango soki asalaki asengaki pe mutu mbongo te soki petit oyo bato misu ba omela ke no ba kondisa nzoto aza na compte à rendre na mutu te. Mama Loketo sala musala kitoko ko pourquoi ozo bambana na seboyi Cardozo wana bojuaka na ye. On se rendrait qu'à ta compte te akobake non soki na parce que tant yozo boloba boye ya makambo BBL ozo cible na isaka Irsil Pechanga. Cible na c'est Irsil Pechanga. Cible na c'est Irsil Pechanga. Sikoyo bozo édiquer masse beaucoup mina bambwake là tout se comprendre te qui professionnalisme ezalaka boete bandeko boyebi ke non nazoyekela Mama Loketo mawa ya kotala ndenge ya bamani na bato azosala na bango gag bayebi déjà faiblesse na ye bandeko eza conseil kolinga te muto ayeba faiblesse na yo posoki muto ayebi faiblesse na yo lobi kozala point oyo akobanda kocible yo déjà point oyo akosakana na esprit na yo. Beau aimer, beau partager la grande famille. Nous avons vraiment bien autant moula été na 6 à 7 minutes. Tango sali bolobi BBL. Est-ce que c'est rendre compte que non ezana bato bakota la toko timba que non tango oloba makamba BBL et puis azoloba bolongola ba photo wana. Vous en avez somme, hein? Vous en avez somme, hein? Il y a ex. Oui, Zamba salobi te, nangina corriger nzamba corriger. Siko na ya ko, moi j'aime vraiment pour ça bibi na maboko comme même me coucher mon. Ba choix. Donc on va bandi penza bo bina corriger nzamba na
Leçon nini to retirer wana. Leçon nini to retirer. Nagago. Pourquoi comme prisonnière il y a ex-copine non tu n'as pas niveau oyo. C'est malheureux. Laetitia Mwambaye wana lobia ovanda te aoya. Nyonso na bo sala, bozo intimider. Bo intimider. Siko bozaki batu moko ko sala Laetitia Mwamba pardon, semblant. Pour nini parce que ayebi kati. La grande famille, beau aimer, beau partager. Famille Libota. Il y a Zigu kuna, ici là qui déjà, total qui peut, nani, making of lobby wana. Lelo fort possible, ba oche la biso, ba ko présenter biso ba artiste o ba ozana film o tokotala. Prochain film na biso na titre il y a des dogs, le chien. Donc nazata na moi idée à mukete na film il y a les chiens. J'ai dit peut-être neto osani peut-être au banda premier épisode de film na biso il y a des dogs. Mais famille di bota to kosenga bino nazolo bakango toujours que botala ka ba film. Ata bokoya pe botali biso pona ba émission to sala pona ba promotion et voilà mais totala ka ba film. Pour ceux qui nga maman BBC na bande kota la film te na koya osala ngo promotion te. Na ka kosa la promotion parce que un devoir à liboso on a tala na no film. Pourtant on a la film nde epesa inspiration ya osala la promotion ya oya lobela ba film wana. Alors nazaka nga moko te tango na oya na lobi ke no bande ko bokene botala muso yo tala akutu baza to yebi pe ba mususu pe batala na bango te. Pour être vrai. Tout soutenir star. Musala zo saleza musala moko zo mona na miso pe zo ndi mama. Ah bandiko mususu ba kiti na se ba komi na ba gag. Eza même pas ko kita ko koma na ba gag. Ye penza de domaine na ye eza nde ba gag, ba théâtre te. Ye penza domaine na ye eza ya ba gag. Ceux qui ba yebisa ke te to profiter ko yebisa ke non. Yo penza domaine eza nde ya ba gag. Humoriste. Donc, bolongola ba photo na bozo tcha, c'est-à-dire que non azana temps et ko vérifier ba photo. Aho tchape musafi bolongola. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux.
Donc comportement ya ba communicateur na ye, comportement donc bango bakutani penza. Muto kopesa conseil azate. Muto kopesa muninga conseil azate. Bande kotambola mokili omona makambo monde oyo ya baartiste yango nazoloba keno bato oyo baza kaka mie place ya kosisa buzoba oyo eza kaka bango moko na baconscience na bango mitu na bango esala ya koloba keno topesa mosala na biso valeur. Topesa mosala na biso valeur, totika boye tokende nango boye. YouTube eye kobebisa makambo ebele na vie ya bato. Bref bandeko, bandi nanga koshite to soutenir ba star na biso. Bitumbo, je ne pense pas qu'il y ait aussi la lelo. Pour ceux qui ont bitumba qui est aussi là, ils ont des émissions mususu ba biso ba mama BBC to lobaka to ya kango pe to lobaka. Ya keno muto yo ki lobi ate iza solo natika. Comme pour dire que non, nangambo ya chronique, nangambo ba communicateur, nangambo ya nini et donc to koka kosisa likambo te ya ba artiste comédien. Bango moko baza mieux placé. Siko po bazwa ba décision, il faut na ba conscience na bango et ça là. Pour ceux qui conscience et salité, toza toujours na kotoba na toujours konager na ba makambo yo. Bokomi kozwa ba inspiration au solo kana muto te, ba mbwaki la partir à ba théâtre na bino. Ya ba gag na bino. C'est difficile. Au sala keno, muninga na zalakate. Mais zalaka bien pe ceux qui peut-être ka ndenge yozolo ba keno bibolongo la ba photo wana yo moi zo tata ya kotala. Est-ce que yé pas tala ka ba photo na yo? Il reste aussi à savoir. Oh, peshaketo. Keto wana bozolo bakeno, irsil peshangaza keshapeto. Par rapport à quoi? Keto akosalela mama lo keto na sens nini? Na sens nini? Parce que hier, elle a vraiment na scène té. Mama lo keto naza sur scène trop. Mutoza na sente me bola la te boza ka toujours na ye na mitu na bino. C'est grave, hein? Photo. Eh, uzwaka temps yaya. Ya moi si, uzwa vraiment temps kota ba photo. Bref, c'est au moins ça la grande famille na chité nanga déjà. Bon partager émission. On est ensemble avec vous. To zalawana ebelele na film auto ko banda na
na Belle Vie Télévision et ça toujours biso bien. Ba retardateur totikeli bino déjà espace bolanda zigu kuna biso to sisi yango bino pe bo continuer kuna. Voilà. Je vous aime la grande famille. Ba open abetisi li ba kubolimbiza. Ba joyeux anniversaire sous na Poutine. Et moi oza moi na ba joyeux anniversaire. Le tout le 23 tout cas na 7 jours. Alors je vous aime bien. Bisous, bye. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.